ata bafingi ata bacholi likeseni fo emonana. Donc mundimi aza mwinda. Et puis ba yebisi biso quelque part église qui mangi c'est église ya non violence. C'est église ya violence te. C'est église ya koleka te ya kofinga ya koloba boye. Nazaki na regret na vidéo moko na monaki ya mama na biso moko babiloko abandaki koloba. Omoni na bunzambe nzamba za na batu na ye. Kolongolisaka bana bato bazemi bandoki batato esi bakufa bazo batikali ka kopola esi bakufa baza batu te baza batu te okay esa batu ki o ngana wuti pembeni ya ngana komi pembeni ya nzambe bolingo zongisa nga donc ndenge tata simo kibongo kyanga lobi batu basonga yete amoni yango mabe pe alobana bona kati église bolobaka bongo te ça nous dérange tali boma tato tali boma tato rien moko boye na mokili lo ki perte na mokili ndeka pala na mokili perte batato bana papa kisoloke le nyonso perte bana papa dia ngenda perte papa dia ngenda yeba ki yango alata ki chaussette makolo mibale alobi makambo ezoya ekobanda na ndaku na nga perte batato nyonso perte batu te bazobundisa nzambe. Il y a vert blanc. Oyo na lwambo makiadi kuna na oke jazz bayamba ki faute za ya commerçant pour ategela biso la mandenge moko. Po vert blanc ba oteka ngo lelo. Ndeto somba ngo biso no stuto yaki na yango. Mais maman mwila zaki na raison. Abi bato maele tango ba okota na lingomba robeba. Omoni bino boye na maele na bino. Yebisanga tango ba finga ka mwana mal éduqué. Donc ba azofinga nani? Tango finga mwana mal éduqué, o finga nani? So finga tata na ye. Hein? Bo tata wana so aza bato pe ba mela mwa bwaka bokobebana. Tango finga kaka mwana oyo aza mal éduqué. Tous les gens de Mokoto, ba papa ono mona wana baza bana propre de tata Simon Kimangyanga. Le fait yozo finga ça veut dire donc ozo ko injurier tata Simon Kimangyanga. Sans le savoir. Tote ya bato repentance bato babongwa. Omoni papa na biso akotaka na nkamba le 26 décembre 1957. Na ebite yo zaka na âge nini? Na ebite papa na bino o ya kotsaki na lingomba zaka na âge nini? So na 57 père na bino akotaka na nkamba na ebite. Ezaki village moko inférieur. Père na biso akotaka me autaka wapi? Azalaka na mboka akutanaka na mundele moko mona lipense. Mundele wana yebisie papa Victor. Yo kozala mukonzi mais faut kutana na roi des rois. Mundele wana akanga photo na papa na biso yebisie mukolo ngo wana soke koki. Photo ona kolakisa ngo bana nanga bakoya na Afrique ba koya kuluka yo. Wana na village na biso. Père na biso alungwa makolo na ordre ya mundele. Nde ayana Kisasa. Akutana na mfuma longo. Basala o esengela basala na 57. Yo zaki wapi? Akomaka na Kisasa na 1954. Yo zaki wapi? Omoni bwanda sa so makala so kote nini? Boteka mapa na ba mikate. Alitango moni mikate sile orbite na yana komana ngaki mbangisi. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Na komba tata mwana pe molimo mosantu ya solo batata ba mama. Na pesi bino mbote mingi. Na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe molimo santu na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Ta mama na pesi bino mbote. Biso toza ba kimbangiste. Église kimbangiste o eza lingomba ya Nzambe.
ndenge tembaka lingomba ya ntoma euta na lola mokonzi nzambe bandimi ba angelo eza na nzembo moko na église Kimbangisi to bande koyemba likeseni na sengi na bino emonana. Bafingi ata bacholi likeseni fo emonana. Donc mundimi aza mwinda. Et puis bayebisi biso quelque part église Kimbangisi c'est église ya non violence. C'est église ya violence te. C'est église ya koleka te ya kofinga, ya koloba boye. Nazaki na regret na vidéo moko na monaki ya mama na biso moko babiloko abandaki koloba. Bana ngo babenga ka nzambe na bandimi babenga ka bino banzambe. Donc ce que vous avez amené pemena nzambe te si kondo so kende ko pusana. Bozwi bana ya batu bolongoli bango esika bazalaki. Esika tata atia biso. Bozwi bolongoli bango, bomemi bango do bozo kende pembeni ya nzambe. Et pourtant bo utinde pembeni ya nzambe, bolongwe, bobimi, boke kote na bino tala na yebisa bino hein pour comprendre bien. Boza musika ya nzambe. Boza pembeni ya nzambe te. Nzamba tia bino libanda pesa bino mkongo. Simo o bozo mona o solo. Ndenga za amwasi na mela masanga na ndako. Soka sisi makambo na auti na egliza sisi makambo zongi ndako. Avant ko manda omwasi obenga yena no yelanga masanga. Akoso apela masanga zo kena ngwazo bomba ndenga za wana. Ndenga za wana. Basa batu mabe. Bako uta na bamboka na bango bakoma kovanda libanda poto tango kozonga azana mwasi na Afrique pe azana mwasi kaka te basi azana mwasi na Afrique na poto pe azana mwasi bazaka lisebo sangani ba vina bilona na yebi yango te bo soto bondumba bo sala na yebi yango te bino misala na bino ekobima libanda tellement bozo mona basi moki moki ngani moninga na bino tellement bozo banga nzambe te abota bino bino elongo bozo comprendre te eza lokola soso soso bazwi bana bamaki ya basoso ebele batie wana soso akomi kobokola bamaki wana akomi kovandela bamaki wana bazwi maki ya aigle batie na kati soso kaka azovandela tango apasoli bango nyonso baza bana bazomona na bana bango nyonso bavanzi wana mais tango aigle mapapa kobima ye ayoki ka voix ya mama na ye apumbaka kei bokobengo ndeko na biso ndeko na bino te bozo comprendre papa sima ki ngana za ndeko na bino te azali papa azali nzambe bozo tala différence te bote ya bana na nini solo o mukombo ko ta fungola bible to tanga ndenga zo telemi liboso ke to tanga na verset boy asala ngote soka azumi ko bandi bilobela de n'importe quoi balobaka liboso wana soki asilisa ke komela bière baki komela ba nini ba drogue na bango ba osala ba vie ya salité na kati ya église combien de bana o batete bazeni combien de bana o balingi mikolo bokomona ba vérité banda ko ya bana o nyeso bobelisa ba vie na bango ba kolo ba ko fungola minoko bana o bolongolisa bazeni ba kolo ba ko fungola minoko batato bomona banzambe batikala kozala banzambe ata mukolo moko te tata simoki banki ngana aye kati na bato déjà de génération nzambe ayaka na kati na bato avandaka siko 4e génération ezala génération ya suka il faut to te ya bana ya bato bien tolanda nzela moko papa simoki mbango bolobi aza nzambe siko donc aza likolo avanda na ye mokili na ye na 4e génération alobaki ke nzambe akovanda kati na bato
akomi lakisa me voici akomi monisa bato nde kotika offrande esika nzambe avandi na kati ya Bible ezali so bote ya bango nini ke nzambe papa Simoki Mbangu aza kati na biso bino bosala ani bo représentaka nini banda bolongola bosala ba 26 wana bosali déjà nini eloko ni ezolakisa pena ke boza banzambe bolakisi nini na mokili bomone esika nzambe aza bato na mokili yaka bakonzi ya mboka ye bato bapeyi ya libanda ye par-ci par-là bazolanda étoile bazokende nkamba bazocomprendre étoile la lumière de Dieu c'est un kamba Nouvelle Jérusalem mais bozwa bana bato bobebisa bango mitu bobebisa bango ba moral bandoki ya batata o bazupa dora bandumba misala ba kolalaka bana ya bato kobebisaka ba via bana bato kolongolisaka bana bato bazemi bandoki ya batata esi bakufa bazuba etikali ka kopola esi bakufa baza bato te baza bato te okay esa bato ki o ngana uti pembeni ya ngana komi pembeni ya nzambe bolingo zongisa nga donc ndenge tata Simoki Mbangu ngana ya lobi bato bazonga yete amoni yango mabe pe aloba na wana kati église bolobaka bongo te ça nous dérange tali boma tato tali boma tato vo rien moko boye na mokili loki perte na mokili ndeka pala na mokili perte batato bana papa kisolokele nyonso perte bana papa dia ngenda perte papa dia ngenda yeba ki yango alataki chaussette makolo mibale alobi makambo ezoya ekobanda na ndaku na nga perte batato nyonso perte batute bazobundisa nzambe omoni na bunzambe nzambe aza na bato na ye omoni so totangi na soki tozwi par exemple na Bible so tozwi na Bible na Psaume 106 na Psaume 106 kuna mona nzambe azolobaka bato babosani nzambe oyo abimisaki bango na buumbu bato babosani nzambe oyo abikisaki bango na buumbu bato babosani bato ebele babosani omoni mutu oyo amesanaki na intérêt moko boye tanga azo comprendre que no intérêt wana ezolinga ekufa alors akocréer désordre neti lelo intérêt mingi ekufa intérêt mingi ya bato ebele mingi ekufa intérêt mingi ekufa omoni ntango biso tozalaki bana mike tozalaki na église so okoti na église osambeli ovandi tobandeki kodéranger pe te tobandeki mpe kolala te mais so olingi odeplace obima il faut ke nosenga nzela epai ya paster asambela apesa yo nzela obima mais lelo eza bongo te donc lelo eza mutu na mutu aye na ndenge na ye ndenge alingi asali omoni nalingi namema bino nano moke na compréhension moko boye omoni entre kimbangiste na kimbangisme eza biloko mibale différent donc kozala kimbangiste na kimbangisme ça veut dire kimbangisme eza bato oyo baza na idéologie ya tata Simoki Mbangu nde place tata Simoki Mbangu avandi mais kimbangiste motu so tozwi bato ya vuvamo baza bakimbangiste so tozwi bato ya bundudi ya Congo baza bakimbangiste bato ya bangunza baza bakimbangiste mais baza na kati ya kimbangisme te donc kimbangisme eza bato balandi idéologie ya tata Simoki Mbangu tango bakangi papa Simoki Mbangu se multiplier ki 5 personnes na 5 personnes atuni ba mindele bolakisa ya vrai balakisa ki ya vrai te donc tatonaki na kolakisa le vrai Kimbangu mais papa Simoki Mbangu alobaki le véritable Kimbangu bakomona ye na nkamba lelo oyo tango yo oleki oza mondimi oleki bandosa la critique na moninga na yo to na pasi ya moninga na yo bandosa yelango ba critique so tozomi na Luc 17 na Luc 17 po bino bokangama kaka là où sera le corps rassembleront le vautour te banda na likolo tanga ngo bien poko marase na Luc 17 chapitre 1 du verset 1 jusqu'à 4 balobi bo nazwi oyo nano balobi soki mutu asaleli yo mabe 7 fois donc pendant une année mais balobi 7 fois pendant la journée 7 fois donc s'il revient asengi bolimbisi ye moko aye asengi yo bolimbisi bible lobi il faut bolimbisi donc totangi français totangi ba cours de langue français le terme il faut est interdit mutako loba ngoto obligatoire il faut à part nzambe ndako loba il faut omonteka yo loba il faut simbate
yo laka ndeko na yo moko boye te na kotinda o chemise mesimba te mais so nzamba alakaki yango mbele simba. Donc il faut mais tangu yo ozotya le terme kuna omona bayekola kolisa partir à 5 balobi nkolo moto asaleli yo mabe 5 fois olimbisa ye nkolo bakisa biso kondima bayekoli badisciple babi Seigneur augmente-nous la foi. Donc bakisa biso kondima basengaki kondima mais yo ozosenga kondima te. Donc yo ozaka toujours na mabe parce que dans Jean chapitre 8 de 51 Jésus-Christ abi en vérité mutu oyo akotosa maloba na nga libela wa mona kufa te ezalaka problème epa ya bato. C'est le même problème tant que papa lobi batu nyonso tu bakenda mokoto bazonge komi problème epa ya bato. Na se nango wana discussion bandi batuni allez bango babandeki kaka kotelemelaka kombo Abraham likamuke muka Abraham kolo zabite tanga Jean chapitre 51 ti okita na se omona kuna bango likamuke Abraham kolo zabisi bango te mais Abraham wana bino bozo kumisa avant azala ngai na mizalela déjà et comment qu'il insulte. Donc Jésus qui s'insulte à bango. Donc ça le papa a insulté bato pour le fait à l'obika que non bato nyonso bakenda ba yamba bango sans condition. Ça veut dire insulter bato oyo bande ko gérer église. Or que rien. L'habitude so bozo meka ko comprendre ngai. Jésus-Christ ayebisi ba juif, ba soi-disant ba juif. On appelle ça soi-disant kimbangiste. Si c'est vrai bino bozala ki bana ya Abraham, mbele bolinga oyebanga po tata na bino Abraham ayebenga. Mais biso batata na biso bayebaki tata Simon Kimbangu. C'est pourquoi lelo tozabo. So bino bozala ki bana tata Simon Kimbangu. Mbele bino bolinga boye batata Simon Kimbangu. Lelo oyo makambu ya ba papa Charles, makambu ya ba papa Arma, makambu ya banini bozala ki te. Biso zaki na Kimbansege je crois na 88-89. Na 1988-89. Bon tango papa apesi l'ICC. Tango papa ki solokele fils asalaka miracle na bavie na biso moko to bandaki kovanda na bango na Mariano na Simba wana. Oya donc azwaka 100% na États-Unis d'Amérique. Papa asalaki ni. Tango balobi à l'époque oyo azalaki pasteur de la ville, le représentant provincial ya ville ya Kinshasa ezalaki papa Mawete Lubaki. Papa Mawete yende mutu azalaka pasteur de la ville. Mais tango basilisi cérémonie wana parce que mutu wana asalaka accident. Mutu wana adwa 100% na université ya États-Unis d'Amérique. Mutu apesaka ye force wana nguya wana ezalaka papa ki soloke le Charles. Et papa qui soloke le fils. Wamba. Mais tango bapesi papa denge na maloba, papa denge na lobaka boy. Tango papa Mawete atelemisi papa lobi oui, mwana moko boya muke, alongwaka kuna ayeko yamba papa. Papa lobi bino ba protocole bozaki wapi. Ça veut dire pona kotali sa geza yo tendo berdaka papa. Papa tuni ba protocole bazaki wapi. Botika ye. Mwana moko muke ayambaka papa na makolo. Bazalaka na papa. Papa alobi boye. Papa beta lisese. Alobi mwana abombani tata na ye na poso ya nguba. Tango mwana abombani tata na ye na poso ya nguba. Mwana wana soso ake ameli nguba. Landa ngai. Soso ake ameli nguba. Soso ake nyoka ameli soso. Nyoka ake nyoka kangami na mutambu. Tango nyoka kangami na mutambu, chasseur aye akuti nyoka na mutambu, chasseur abomi nyoka. Alobo tango chasseur abomi nyoka. Ake na nyoka abandi ko saka nyoka amoni soso abimi na kati. Oyo za masolo papa ndenge nda obeta. Yo zalaka te. Na bite peut-être selon zaka na mboka. Peut-être zaka na mboka. Ça veut dire botango yaki kokota na ngombe fo dongo za l'instruit. Il faut tika ba yebso na bato ba yebi. Parce que vous commencez à blaquer l'église kimbangiste. Oui, c'est vrai, bino boza ba kimbangiste. Mais boza na idéologie kimbangiste mete na kati na bino. Papa alobi tango ba pandi nyoka ba moni soso balobi soso peto kolamba e. Ba pandi soso bakuti nguba.
ngubo yango tokosalela musaka bapanza nguba boye bamoni mwana abimi na kati botango mwana na bimaki na kati papa monaki mwana malgré tout mwana bombanaki tata na ye mais papa posaki question boye bongo tangu tata abombanaki mwana tangu tata abombanaki mwana ça veut dire papa de Ngenda le père de papa Charles papa ya papa Armand papa ya ba papa José papa ya ba papa Sami ya banani abomba na bango wana maloba ya papa ye moko abomba na bana na ye na kor ya papa Simon Kimbangu Kiangani na kor ya papa Simon Kimbangu Kiangani donc papa Mfumolongo abomba na bana na ye na kor ya papa Simon Kimbangu Kiangani tango zolo biloko il faut que ça lango balance papa dangenda betaka lisolo ya lettre anonyme mutu moko akosanaka kokufa atiki bana na ye na lupango ba famille baye babenga na bana na ye lettre anonyme mais na sima nango ayaka kobima ba makambo ebele salema ya mabe ngai banda tozana ba papa mutu na vandi na ye mingi na ye kolie na moni la façon ya kovivre ka papa zako mais bato ebele balobaka mabe na komba papa zako mais nga na vandi na papa zako na vandi tangu tovandi na papa zako tokuta garde moko te tokuta garde te tokutaka maître nguma yende azalaka tata ya maître Shodan azalaka tata ya maître Shodan yaya ya maître Charles Shodan nde bazalaka donc Shodan azalaka mwana ya grand frère ya maître Charles wana tokutaka ba petit Jérémie ba petit Sek na ba papa Jivency oyo bakufa son âme repose en paix na ba Coco na ba papa Clay na ba Alex batu biso tokuta pa ya papa zako bango toujours temps ebele à l'époque nani tokutaki bana bazalaki mike bokutaki batreki bazalaki ba bébé biso memaki bango na ordre na papa bino tu boalaki te excès étouffement soke leke bele botaka moisissure étouffé boti moisisse bomona bino bozalaki te mais la tangu wana ezalaki so na bengi papa nga fodongo na jouer facilement mais lelo nazwaka papa bongo te lelo ekoma boye tangu tokuta na kamba tuni obungo kenda wapi na papa nazali dala oyo bato abina nga bato baza bato asika bayebi yo te mais les gens commencent de faire le mal bato basala mabe donc nzambe bato babosani nzambe abikisaki bango tango bazalaki na Egypte na buwumbu bakongolais bazalaki na buwumbu na Egypte na mboka na bango moko parce que souffrance nde eza Egypte tant kaka balobaka Egypte donc Egypte epai ya bajuif eza souffrance donc biso donc alors ndenge na vandi bo donc Egypte epai nanga eza déjà passé parce que nzambe papa Mfuma Mbanza abande koloba mingi nzambi katumanga kitantuko nzambi zola katumanga temba nze momo na église akwei kutu kidipambana zola kukondolo donc bokabone utu wapi po bolingo ezalaki te yango nde bokabone ete po bolingo ezalaki te donc place oyo bolingo eza toyebi nzembo moko susu na jeteki na doka mponga na ndolinga jeteki mpo bajeteki ya kala bato wana bayaka na esprit ya nzambe vima ezalaki oyo ya lelo te dirigeant auto simba ya mobala auto simba biloko sans ordre dimanche ale kotelema kobebi satan mwasi mpe akendaki atikaki bitikatika tanga koya dimanche donc ça veut dongo so bapeti nzembo na 1 ya kozwango na ba 2 temps et demi nzembo ebebi do mutu ekoti kozomona yango bayebi likeseni nasengi na bino emonana omiso ya bato donc likeseni fo emonana misalami ya bino miso mitamboli likeseni mimonana mema mwenda mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solo te ozali mondimi ata bafingi
ata bacholi mais les faits siko yo bando to fingo bando le kanango ba corriger oti yo akimbangiste oza même à pied d'égalité na bata bundu dia Congo batu ya kusu batu ya papa kusu batu ya banane donc bino tout boza bakimbangiste mais boza na kati ya kimbangisme te parce que y a la différence entre Jésus na Jésus-Christ. Donc na kati ya Jésus-Christ nde place nzambaza mais place à Jésus-Christ eza lo eza mutuye moko nde kaka donc bazo bengaka ye donc chrétien mais na kati ya christianisme nde place Jésus-Christ abandi nde place idéologie ezali nde place oyo bazo ba kimbangisme oza no kimbangiste bayamba oza na 5-7 teni na kati ya église ya vert blanc oyo na lwambo makiadi kuna na oke jazz bayamba ki faute eza ya commerçant po ategela biso elamba ndenge moko po vert blanc baoteka yango lelo nde tosomba yango biso nyonso toyaki na yango mais mama mwila azalaki na raison abi bato mayele ntango baokota na lingomba ekobeba omoni bino boye na mayele na bino yebisanga ntango bafingaka mwana malédiqué donc azofinga nani ntango ofinga mwana malédiqué ofinga nani so ofinga tata na ye bo tata wana so aza bato mpe bamela mwa bwaka bokobebana ntango ofinga kaka mwana oyo aza malédiqué tous les gens de mokoto bapapa wana omonaka wana baza bana propre ya tata Simon Ngimangianga le fait yo ozofinga ça veut dire donc ozokoinjirie tata Simon Ngimangianga sans le savoir tote ya bato repentance bato babongwa omoni papa na biso akotaka na nkamba le 26 décembre 1957 nayebi te yo ozalaka na age nini nayebi te papa na bino oyo akotisaki yo na lingomba azalaka na age nini so na 57 père na bino akotaka na nkamba nayebi te ezalaki village moko inférieur père na biso akotaka me autaka wapi azalaka na mboka akutanaka na mundele moko mone lipense mundele wana ayebisi ye papa Victor yo kozala mukonzi mais faut kutana na roi des rois mundele wana akanga photo na papa na biso ayebisi ye mukolo ngo wana soke koki photo ona kolakisa ngo bana nanga bakoya na Afrique bakoya koluka yo wana na village na biso père na biso alongwa makolo na ordre ya mundele nde aya na Kisasa akutana na mfuma longo basala oyo esengela basala na 57 yo zaki wapi akomaka na Kisasa na 1954 yo zaki wapi omoni bwanda sa so makala so kote nini boteka mapa na bamikate alitango moni mikate sile orbité na yana komana kimbangiste si olandaka mutu parce que être kimbangiste eza lokola tango bazolo batoza bandimi tout le monde aza mundimi mundu no za mundimi mais aza chrétienté parce que même ngulu aza mundimi ngulu makamuno so kotuna ya kondima ngulu okolia ngulu toko kende boya papa mfuma longa lobi kolobana kosala eza biloko mibale différent kolobana kosala oyo tozoloba yango te biso tozosala mais bokotisi mulimu mabe donc bino boza bana tata Simon Kimbangu te boza bana ya Satana boyaki na église po bopanza lingomba ya tata Simon Kimbangu soko tangi na les prières le 6 avril au moins quelque part ndenge na lobaka balobi il a soumis le monde à l'épreuve oh nyoso bozomona o nzambe ye moka tenge mweza na bo parce que so prière le 6 avril kuto yena na sima mais faut tanga siko Daniel bazolo be kozala tant fâché siko pota ezala fâché ça veut dire il faut batupe bazala fâché parce que na noto na Daniel chapitre 2 na vision ya Nebuchadnezzar amona statue wana amona ezala keloko malamu te na misu na ye ya mabe kuto danga lingaka bomelela ngo batu pona explication roi mais Daniel tanga epsi abjok chef état major abisi no pesa ngata parce que amona ka bandeko ne bazalaka na kati esengela ka bandeko ne bakufa amona ka bandeko na ye tango Moïse azoki mibeko nzamba bi Moïse Jean mobeko test eza boy okotelema na katikati na bango banani oyo balingi loi oyo bato bakondima baleka na droite ba oyo bakoboya baleka na gauche déplace data na bakore bayaka kufela pona kosala refus ya article 18 ya synthèse ya Lukotaka ya koboya signature ordre donné par les chefs spirituels bakore bakufa
et puis yo leki correct Kora zaka gouverneur na gauche na mboka Ramsès II Kora zaka gouverneur mais akufa yo zelo te omoni na epsa omoni nga to vandi bolelo biso no surtout tina ba l'an 2300 muto za shooter na mwana oya kobotama na 2030 na l'an 2300 muto akoma te utikala batombo mais osala mutu mabe pona eloko oyo utikala po même ndeko na omoko nde bozaka bino so mutu utikala te na ba l'an 2300 yango moni tango Salomo le fait ya mbongo po Salomo akomaki lokola donc excès de monnaie au moni basoda bandaki koloba donc tokanye une infraction ya excès de monnaie donc Salomo pasaki une infraction ya excès de monnaie ya excès de basi mais na suka nango tangi komaki basimba ye ava telema basimbi asimbi nzete abandi konguluma malemba tali biloko ne alobi ya weza vanité naselaki yango bato mabe pamba tika kofinga mama tika kofinga te ezala bino ezala bato bo biso ovanda na papa Charles na biso vérité tango wana parce que de son vivant ya papa Mfumu Alongo notre chef c'était papa Charles to banda sala ba réunion na biso na salle de conférence chaque vendredi biso bato ya Bandundu to banda sala ba réunion na biso na papa Charles chaque vendredi to banda ovanda wana omona ye papa Charles aye ayebisa biso eloko moko alobi kala te awa bandeko na biso bakongo bazokabola lingomba tolo basolo tolo basolo so moni mabela mbalia na oya te abi kala te bandeko na biso bakongo bazolinga bakabola lingomba mais bino boya kote na ozana te botikala na ngambo oyo maloba papa Charles bo si papa Charles akendaki de son donc siko to jwa siko do ba analyse o to vanda la monana ti tangu ya bima biso to tikali donc na kotikala na biso mutasuka to consulter des aga papa José na hôpital na Lemba c'était un jeudi na ba 2002 wana tangu makamuzo kindaka comme ça papa José lobi même nani bolanda mutute mais soka ka bosali bolanda mutute bolanda papa Simon ki mankiangani parce que na prière na biso dozaka 5 personnes ngai papa Jean-Pierre grand frère nanga Jeff na petit frère nanga Lunda na master moko ngayala azakuna lelo na camarade wana papa ngayala ayende ka mutatika laka na mokoto biso tuto yaka boye papa José acha libonde la binzambe ngai na bandeko na ngai 5 oyo tokangami awa zala na biso banzambe misato kati na mutu moko c'est papa Simon ki mankiangani ta papa Mfumu Alongo abomba na bana na ye na kori ya papa Simon ki mankiangani lobi bomona ngo jumsu boye na vanda boye na lala na nkamba na moni na mozole sanduku ya papa Simon ki mango ebimi moto amemaka ngo eza papa Bamona c'était évangéliste lelo na Lemba ye moto asimbi cercueil wana bayana cercueil wana tina temple tant cercueil comme na temple na moni papa Simon Kimbango kiangani abimi na cercueil avandi na ba glace na nzoto abimi na cercueil avandi na kiti tant kilte sili azungi na cercueil bayena ye na mozole nga mona papa ebisinga tout okokutana nango comme difficulté ko céder te poto ko céder mais rien zala mwinda yo mondimi ya tata Kimbango mokili mobimbe pesa meli yo tango ekoki panza sango ya tata Nzambe mabota manso malanda sebino na bizaleli pe boyokani na kosimba makasi mibeko pe po ete bapaka no pe baloba yango Kimbangista zali mwinda ya solo eza oyo ozoloba te otuta ya kote ya batu te tanga Bible tanga mukanda na Nzambe tokuta makambo donc omoni na mukanda Nzambe kuna eza polémique te kuna bazoloba la question réponse na ndenge ya repentance po batu ba se repentir tout ya batu ba se repentir totika biloko ko discuter pamba ya ko critiquer ozelo kote peut-être on comme commerçant
tolanda tata Simon Kimbangu tobika mutu na mutu ayebi nzambe na ndenge na ye ya faux omoni marke tu bino boyebi wana papa mfuma longo na matete ayebisi biso ya gauche eke na droite ya droite eke na gauche un grand philosophe Benjamin Crane français alobi l'humanité a changé la direction papa mfuma longo abi je tourne la page d'histoire ya gauche eke na droite. Vous comprenez? Dans l'autre face de Karl Marx a l'humanité a perdu vision de Dieu. Bino tout bobunga kelonge bobunga elonga nzambe. Bino bokanisi ndenge tokendaka na nkamba tokota nkamba. Te kambeza lié saint. Donc mutu amaba okota ngote. Ti omoni tokendaka wana eza lokola donc tokendaka nde donc na réfectoire ya nkamba. Donc na okota nkamba te. Ate nga na kota kamba oyo mundela mona betela masasi yose kotango kamba oyo mundela betela masasi mona mama na ville mboke tongama ya grave mundela betango masasi yona kotango te jusqu'à présent zaka la man cachée totonga kamba tozotonga nkamba obiso tozotonga yango biso tozokota mais oyo wana mundela monaka tango bakolongola ngo omoni so basali statue hein balingi basala ngo inauguration balatsa ngo bilamba après na suka nango tango basalaka cérémonie nde balongolaka siko dra batu bamoni babeti maboko ndenge pe tobeta maboko le jour J-0, so combien donc on a quelques poussières ya temps bomona nini nzamba osala boyende boye ko bipse église sala lisumu na yo libanda oya kozwa pardon na église mais so yo kosalela ngo na église epe na kombo tata Simon Kimbangu po bato bayebake yo nani ya ko contredire oyo nzamba azosenga yo nani so nzamba alobi papa mfuma mbanza ade kolobisa biso chaque fois vo nzambi tele vo nzambi vovele vo nzambi tele donc on a besoin de fait ya étouffement omoni ndako ezalaka étouffé ebotaka kitsekwa ebotaka morpion ebotaka ba scorpion pamba de étouffement alors bo yo on s'est étouffé donc on s'est étouffé place ozawana donc oboti déjà ba morpion na ba bitsekwa na ba biloko ebele na kati ya nzoto pose étouffement ebotaka virus oyo babengi yango moisissure donc oza déjà na ba moisissure na nzoto na yo donc mpona ko se prétendre koza kimbangiste te il faut kozala na kati ya idéologie ya kimbangisme c'est là où place papa Simon Kimbangu avandi so lelo oyo nalandi video papa Kingandi abandaki amelaka masanga papa Kingandi azalaka boye biso toyelaki wana te biso toyaki na repentance batangela biso Exode 20 chapitre 1 jusqu'à 17 alobi ngai nde mutu nabimisaki bino na mokili na buumbu place bozalaki na difficulté ngamu nabimisaki bino papa mkomsu na nkamba alobi na bato nyonso bazalaka na poto ere yango bazongaka déjà avant po kala te buru yeke koya banda bayebisa yo sala déjà nini précaution nini yo déjà ozwa po babi mopaya kotikala mopaya biso za ba congolais biso za ba africains nous avons propre église na biso c'est l'église kimbangiste place idéologie evandi na komba tata Simon Kimbangu babengi yango kimbangisme bamiyibi baye bandoki baye l'homme le plus dangereux de l'église c'est ndoki tango ndoki aboti mwana na ye atikeli ye mayele wana parce que tango bapanza kimiala batu ya kimiala oyo bakima bana na bango batikala bandeko na bango batikala bandeko na bango nde batikala bakoma pe ba pasteur bateta longi ba papa selo na ba grade pe na église ba suppliant ba 4e suppliant ba charger ba matungulu na ba magayabu bazali est-ce que bango ba ko sepela na papa Kesi est-ce que bango ba ko sepela na yo c'est pas pour yo moni oyo wana mama wana c'est parmi ba descendants ya bato yo ba panzanaka na kimiala parmi bato ba panzanaka na kimiala est-ce que mwana mwasi wana ko sepela
bino bobengani tata na ye na village natal na ye, bobengani tata na ye a se retrouver na Gabo, bobengani mama na ye a se retrouver na Canada, bobengani noko na ye a se retrouver na Sidu Bangi, yesu atikalaka ye moko abuta akolaka abongo ayepa komi na choral. Toyembi nzembo moko na choral ya jeteki bayembi nzembo Satana kote di mudi bundu yukidi nkengi mukuikizi yukidi cielo. Donc Satana kote ki na église. Omani tango délige sale to soki cours moko ba astrologie. Na cours mo astrologie to soka professeur expliquer biso boy. Pour na délige ata mutu moko Satana kufate ba innocent batu badaya. Tango délige sale maka Satana amelaka batu na ye nyonso na libomo na ye. Tango délige sili et puis Satana ye moko pe na kati ya masu akotaka. Po mwasi ya kami comme on ezalaka Egyptus. Oh lelo to bengaka Egypte. Azalaki koko ya kaye. Azalaki mwana ya bana ya kaye. Egyptus. Mutabalaka ye kami. Nde place malédiction yelaki kana. Tanga baliye tango bakoti bango balokensaki bazaki 8 heures kete bakoma 9. Kaka yo nengo tambolaka na esprit mabe boaka déjà 2. So bozaki 3 personnes. Na esprit mabe boza déjà 6. Boza déjà 6 personnes botambolaka. Potango Mobutu azoya na couloir bakutana na Lumumba tuni Mobutu na naza sima na yo. Mobutu na bumutu atalaka boye na simane amonaki mutu te mais esprit wana ya mabe ezaki déjà sima ya Mobutu. Pona ko sala Lumumba affrontement. Vous comprenez? Donc yo za esprit mabe. Balobi lingombo yo oh ya molimo. Lingomba ya molimo, lingombo yo oh ya molimo. Papa ye moko alobi batu nyonso ba mata bakita bakoya awa. Ba image eza. Makambo o papa alobi batu nyonso to oyo bakenda bazonga. Message ezali bokolanda ngo. Wana maloba ya papa ya biso te biso to yaki. Totika makambo ya bato. Tolanda Nzambe biso poto bika. Vous êtes dans l'erreur. Vous en avez maman na berreur. Boyeka alobi na tongo awa. Siko bolingo zo eloko comme André Abino et comme lokola bien privé moko ya bino. Je me soubo tozaka na président, na si preso. Bato omoni bazo lando na simo lobi ba pokolo buzoba. Effectivement, j'avais raison. Bino boyende kolanda kolia. Mukolo mususu boye na beta lisolo o tokendaki pa ya papa zako. Tovanda boye pa na moni pousse ekoti na kata lupango bazui mapa ebele batie na pousse nga siko nazaka na 2 market na mimi 2 market na bite na bi tselanga ba mapa comme déjà makasi na bi tselanga ngo oyo na mayi kolemba polipa te kemba ndenge ni en tout cas na mayi lukuta mayi ya kolembise bachango na mayi aleskodo na récupérer 2 market tango toketo solo na papa isili siko photo bimato ya tango to bando bima papa moninga na porte papa benginga de bandundu na ye kozonga tango nazonga tuninga o nini laisse papa o mapa oh yo zui mapa ebele bo yo moko ndenge nini et pourtant batu baze ebele parce que pour na programme papa ezali soki toke kuna mutu nyonso akoya kuna famela ti mais batu bakoya babandi tango timpo kwa bameli petite mais mapa ezalaki omona oyo omona mutu moko boya autaka mbandaka autaka kasai autaka wapi comme aliki ko vendre pa ya papa mona récupérer 10 ye moko ale moso atie na sachet amemeli bandeko na ye papa tuninga se papa na monaki yango batie na pusu bazokende kobwaka papa che nani papa tanga bengaka bango c'est le jour wana papa sispandaka mapa wana abi ngana tindaka mapa pona batu balie de batu wana le même batu lelo bazolo bageno que papa zakaza mabe les mêmes batu wana pourquoi bayela ki profit intérêt. Si nous avons besoin de profit et intérêt, lelo oyo biso na ndenge to vanda ki na grand prêtre. Donc photos à batu minene. Donc en dehors de ça, étant que chercheur indépendant, parce que moi j'ai étudié la franc-maçonnerie, la rose-croix, la ninatangi yango. Naza na capacité lelo oyo ya kosa la pratique. Nga, naza na capacité kosa la pratique. Et puis le bipe bo omoni pe to changer forme jour asuka to kosamba. Mais Nzamba zali.
tika biloko wana tika mabe tolanda nzambe tobika tika polémique mama oza nanu jeune fille c'est la carrière na yo tika kofinga parce que bible prière kaka le 6 avril zongo ka noso tanga omona makambo esila nzamba sala makambo ngana tobota makate ye moka lobi acha mukili na épreuve papa ndenge ndabili tanga maye koyi na océan mukili ningani siko bonenge mukili ko ningane la forme na ngona badone yo yebite o tu bomona ka oyo o kuna na 26 basali boy o kuna o kuna ba mobondo kuna na plateau de bateke basali boy o te kuna ba mayi ba M23 biloko no surtout nzambe ye moko moto asala yango soka lobi lelo esile osila même kaka ndenga na mpia ka boy so lobi na ngaka lelo papa Kester yo mpia ke esila papa simo kimbango so lobi lelo ka mpia ke esile osila nga lala bom comme suboto kina bana frenzala na osilisa miavement ya mia na prière à notre Père qui est en Kamba. C'est aujourd'hui donc donnez-nous notre pain de ces jours. Nala nelote. Nala liboye. Namoni papa zo pisanga panza na bamikanda. Na panzi na bamikanda na nga boye pa moi na pisanga papa tala mbongo mo na bosana ngo kala $100. Papa lobi lion na léopard bakangami. OK tout kasi ke tu na papa kangai bango place ni. Ke tu na bango kangai bango place ni. Po lion na léopard bakangi. Lion wana ozomona wana yo. Bakangi yo déjà. Léopard noko na bino bakangi yepe. Hein? Bakangi bino. Mbwa ka monika makelele mbwa sala ngo sute. Po lion bakangi. Poko na ndaku asala ka dérangement kaka soni ya wazate. Soka nia wazate poko asala ka dérangement. Mais soka nia waye puka mona akolonda kufo puka no mona akolonda kufo puka komo beta baninga ni masolo moni pero az esprit mabe mais comment donc akesomba niao comment gezwa niao niao azali ja parler omoni place puka ju problème papa lobi boye tata lo bato sala boye izali poete biso ko na to sala kande boye tata lo bato sala boye bino bolobi ebongi nde ezala boye refrain bana botika kochaka makambo ya mokili na oyo ya lingomba soki nalobi nalingi kosala boye boyoki boleki bobebisi nazali kotala nalingi kosala boye boyoki boleki bobebisi nanu boyebi kanda na ngai te quelque part kuna to embanze mo babi soki bafingi ngai pona bino pasi ekoyaka pasi ezoya ya makasi ya koleka nanu pe to vivre pasi te mokomsusu papa ebisinga foto nga ndako na mboka na bino koto uta foto nga ndako po mikole koyaki sasa oyo batu baokimango wana maloba papa nanu tokomi na place te sabe makambo oyo seke eza na befe oyo ekoya tango wana yo komona ke nzamba osala te me nzambaza tata simo kimbango nzambe aza capable lelo ya koloba keno Kester yo komi kingandi aza capable osala ngo ndenge bato ba réveil balobaka alokotaka na se atomboli yango likolo epe azolokota na se papa lobi bandimi mingi kimbangisme eza nanu libanda bakimbangiste nde baza na kati me kimbangisme eza nanu libanda lelo tosololaka na bapasser l'église de réveil très content ya oyoka na bato ya quartier na biso très content ya koyoka keno ke bozo partager d'ailleurs mikolo ya caméra bandokene na badébat to osalaka na bakartier ozoka batu donc ne ba raisonner différemment na yo merci mais tozali no kaka cameraman na kaka ndenge nasalaka émission bato babiso collège azongi te tokutana te collège aussi aya tokutana collège aussi aya collège aya le vrai face ya Jésus-Christ nakoyela bino photo ya face à Jésus-Christ bo revango nakoyela bino photo ya nzambe jumsubo toswana na kati ya car nazoya répétition na bongolo à l'époque tonosa répétition na bongolo nazwi car nazoya ka boye pa tango to leki Lafayette na nzembo Pascal Poba azoyema nzembo alobi
nzambe mutu moko nana kanga ye photo te mutu pe nano interroger ye te nga na bite akosi boko yebisa Pascal po bakosi na nzembo wana siko na kati ya kar po bazalaki te so pe po bazwi ntango yoka nga so alobi invité nga na koyebisa akosaka esi bango te eza na bato bamonaka parce que Jacob soko tangi yango na Genèse wana mona balobi Jacob a vu Dieu face à face et puis interroger ye ayebise soko pamboli ngai te na kotika yo te c'est l'interrogation donc ça veut dire donc ezalaki na forme interrogatif soko donc nzambe azopesa affirmatif apamboli ayebise me yebisanga kombo na yebise te kombo na nga tina eza te oyeba ngo me nga napesi yo kombo kobanda lelo komi Israël Moïse akute na tuni me ozepesa nga na yebisa bango je suis ba comprendre te nzamba se référer à Abraham, Isaac na Jacob. Nzamba se référaki. Nzamba za na kombone na wela bino photo. Oh mutu moko na kanga photo de Jésus qui salobi celui qui m'a vu a vu le Père. Na Colossiens chapitre 1 verset 15. Parmi Jésus-Christ, il est image visible de Dieu invisible. Wana Paul akomela ki bande kone bazaki ne Éphèse par-ci par-là. Donc Jésus-Christ il est image visible de Dieu. Yango moni ba yoda balinga kite ko benga yo kombo ya Emmanuel, ça veut dire nzambe kati na bato. Na Jean chapitre 8 de 51 à 57, Jésus-Christ a prononcé verbe je suis. A dit avant qu'Abraham fit je suis. Exode chapitre 3 de 13 à 14 à 15. Nzamba bi Moïse yebisa bana Israël, c'est lui qui s'appela je suis. Donc il a le même verbe et c'est un emploiement qui l'ancien, non nouveau. Parce que le mot Jésus, c'est le parce que pour le mot je suis, enleva seulement I, c'est Jésus. Le mot je suis, ce qu'on le I, c'est Jésus. Quand on a combat Jésus, ce qu'on ici I est comme je suis. De token Exode 3, 14. Toujours na Jean chapitre 8, 51 à 58. Yesu si azonga tokutana. Azao avanda na nkamba na village inférieur de la terre. Na ndenge Paul abisaki bango so aye bongo mona na village inférieur de la terre. Tika biloko wana. Na ko expliquer makambo susu. Na ko expliquer. Donc siko na ko vraiment temps. Mwana moto te po akosangai abongwani pete